La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Triste nouvelle bandeko nanga likamba pasi oto nango lelo ko kabola yango elongo na biso nyonso. Nasir mutu nyonso ayebi comédienne na biso Gabriel Bolembo ya Gabi Tumba oto yebi biso nyonso. Ena mutu mote o lobananga yebi ya Gabi te so aza congolais te. Congolais nyonso ayebi ya Gabi, Congolais nyonso vraiment ayebi mama na biso Gabriel Bolembo Tumba. Alors likambo moko ekwei likamba pasi ekwei triste nouvelle sango moko ya bien te ekwei yango to yango to partager yango elongo na bandeko nyonso au balanda Xile Botelwa TV. Alors bienvenue chez nous sur les embanois du bosso côté na chaîne na biso kande to lo abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso donc partagez partout na Facebook, partagez na WhatsApp, na Messenger donc meka ko partager biso esika nyonso zali nzamba lola ako pambola yo. So pe zambala du bosso tango zo s'abonner, cliquez cloche de notification pour que prochainement ceux qui Xile Botelwa TV a publié ba image na ya publié ba vidéo na ekomela yo esika nyonso kozala. Sangoni ntoye nango pona ya Gabi tomoni toyebi ke ya Gabi aza na poto akendaki poto pona ba spectacle o elekaki na Ansiluzolo. Alors toyebi ke ya Gabi aza na poto akendaki ba spectacle na ye. Banda ya Gabi akendaki poto biso so toyebi na santé ya Gabi na Congo ndenge ezalaki ya Gabi azaki lisu na santé moko ya bien te. Ya Gabi abelaka abelaka pamba. Ya Gabi ala maladie etungisaka ye. Ya Gabi santé na ye ezalaki penza kitoko lisusu te. Santé ezalaki penza bien te donc na koloba banda dadi kitambala kufa ya Gabi nzoto ezalaka ye lisu bien te. Donc banda kaka dadi kitambala kufa ya Gabi santé penza ebeba ye ti lelo nzoto ya Gabi ezalaka penza bien te. Alors ya Gabi ake poto to vandaki ka bwembala moko tomoni émission moko circuler na internet ya Gabi alobi atikalaki kaka na 2 mois po akufa kaka ndenga kendaki poto kanda kendaki poto bongo atikalaki kaka na 2 mois po akufa. Donc banda na kisasa déjà asalisaka ba examen ba médecin balobaki ke atikali kaka na 2 mois po akufa. Yango bomoni ya Gabi akomya ko luka makambo ko lobaka ba makambo etalaki te biso to kasaka lokola ya Gabi zo tumba batu ndenga mesana ko tumba nzoka akomaki dana makambo susu na mutu so peza ki dépression na mambaliwa to yebite. Donc akomaki déjà na makambo ebele na mutu. Alors ya Gabi asala émission selon ba témoignage na ye aye ko témoigner tango akomi na poto en tout cas azalaki malade, azalaki vraiment malade. Et puis bandeko nanga soki bosali remarque na ba photo to pe ba vidéo ya Gabi o azaki na Kisasa na jour o akomaki na poto na lobito wasima lobiko na bomona ke ya Gabi elle a totalement changé. Donc ya Gabi vraiment a changé na nyonso elonge changé beauté zongi santé zongi longe zongi misuni donc nyonso ezongi bien. Tolo bateke eza malili ya poto, tolo bateke eza po amoni poto, tolo bateke eza elongi ya poto te, eza po ya Gabi azui ba traitement kaka na minute muke oya kei azui ba traitement eza selon explication oyemoko apesi. Na kokaya kozo penza audio ya Gabi na ye na tieli bino awa elinga pesa lelo kote mais na préféré na ya ko expliquer bino likambango ndenge ezoleka. Do ya Gabi apesi vraiment makamuna ya apesi témoignage na ye alobi ke atikala ki kaka na 2 mois pour que akata mutema mais nzamba lola sali kaka ndenga ye poto bongo ayaki déjà zaki dana makamuna ya alandeli ba traitement na ya alandeli santé e ba checker e ba tali e ba lobi ke akokufa
lisusu dans 2 mois te donc moya kufa lisusu dans 2 mois exact pourquoi parce que azui traitement pona yango alors bandeko ebele baye kokotango doute bandeko balobi ya gabi aza lukuta mikolo boni oyo ya gabi asali traitement yango ya ndenge nini oyo ya gabi azui ya gabi banda ke poto esali na ata 1 mois te esali na ata 1 mois te alors bandeko ebele bamitungisi pona yango ya gabi ake poto ka sima lobi awa akosala ta ba 2 semaines te ba 3 semaines te siko ndenge ni ya gabi alobake kaka ndenge ake poto boye akendaki mbala moko hôpital na hôpital ba traité balobi mba moko eloko elinga ko boma ye eza lisusu te en tout cas bato ebele bakoti yango tembe bato ebele bakotaki tembe na makambo yango bato ebele penza balobi lobi alors soki eza ya solo tokumisa nzambe ce qui vraiment est ya solo que ya gabi fala kufa menzamba épargner à travers ba traitement sur na poto abiki ce que ya solo to kumisa nzambe poto mona pe bate bele ba katela bango ba mikolo me ba kufa pete ba bika to mona pe bato ebele penza ba katela ki bango ba jour ba katela ki bango mikolo bato balobaki o azo kufa o kuta zo kende o kutu weme na ngolo nzambe asalaki toujours na bolingo na ye bato wana bakufa te alors soki ya gabi aozala parmi bato ba témoigner bolamu ya nzambe so eza likamba solo aozala parmi bato bako témoigner bolamu ya nzambe e ozala bien mais soki ezaka ya gabi aye po luka ba vie na ye ndenge aza po toyebi ya gabi azaka soki bazolobele lisute so azoyokana lisute aluka eloko mo boye po esala ye ayokana ya gabi azaka soki azoyokana lisute aluka mwa bezi moko boye oyo esalaka ye ayokana aluka mwa eloko moko boye ka aleka na internet ayokana doto yebi na biso ye ndenge azalaka bon likambo oyo nga na moni yango eza vraiment ya lukuta te po kotala ta attitude oyo ya gabi abande kolobela likambo yango omonake eloko moko ezo marché te et puis kotala ya gabi ndenge akomi otali elongi na ye otali par rapport ya ndenge ezalaki omoni penake moto oyo malembe nzambe azosala azochange bongo nde ezalaka epesi pasi histoire wana ederangeaki vraiment bato ebele histoire wana bato ebele bazalaki déranger mpona yango mais toza kaka oblige ya koaccepte yango ndenge ye moko abeteli lisolo bandeko nanga na vie il faut toyeba kotambola yango bomonaka eya na bato mosusu abela na ye deja kala azotambola na maladi na ye moya bino boyeba eza te ntango yo koya kaka na baprovocation ntango yo koya kaka komeki kaka kotumbola boye moto akweli yo akufi do tangu yo komekaka kotumbolo mekika so kosala so ndeni mutanga na kufi omemi ngambo yango balobaka ya na batu mususu na vie oyebi na ata mutu mususu na vie ata zolukelo ba problème ata zoloba ata osala so ndeni zalaka ka yo mivandisa kolanda te po bablo mususu na vie balanda ngo te ya gabi atumbola bato ebele ya gabi provoka bato ebele ya gabi loba babiloba loba na batu ebele nzoka tsa bande koloba bongo amiyebaki na ekaza maladi tsa bande koloba bongo amiyebaki na eke atikali kaka na 2 mois ya kovivre amiyebaki na yango ti makambo no se bande koleka ya gabi amiyebaki ayebaki katika lika na 2 mois pamba ya ozala na bomoi metala ndenga atungisaki baninga tala ndenga bande kotungisa baninga na ye tala ndenga bande koloba mabe pona baninga na ye tala ndenga bande kobetisa mitema ya baninga na ye eza kitoko te eza kitoko te eza vraiment kitoko te eza kitoko te mais eza pasi eza vraiment pasi bandeko nanga eza pasi koyeba kotambola na vie ezala bien yana batu musu balaka bango liwando te ozokufa kala te mais abongisi vie na ye na nzambe akomine pe otambola bi omona pe nzambe pasali grâce mikona e pe pusani na mokidon ezala kate so balobi no ke lobi ozokufa e lobi kuna boye komi koluka makambo ebi ke lobi no okufa lobi no sala boye eza vraiment kitoko te en tout cas tokumisi nzambe pona Tantine Gabi tokumisi nzambe soki eza ya solo penza ke balobi na ye aokufa lisusu te maladi oyo elinga koboma ye esi batraite yango donc nzamba lola azwa vraiment lokumu ezala exemple mpona bacomédien ebele ezala vraiment exemple mpona bacomédien ebele ya Gabi tobande comprendre te loni ezosala ya Gabi boye tobandaki comprendre te ya Gabi akoma boye ndenge nini ya Gabi azalaka boye te ya Gabi kamba moko boye ya Gabi achangea ya Gabi kamba moko moteme baluka ye moteme changea nango ye boye tobandaka comprendre te mais tango toyo tala ba émission oyo ya Gabi asali tango toyo yoka ba maloba oyo ya Gabi alobi
toyeko comprendre eloko nini oyo ekomisa ya Gabi bongo, toyeko comprendre eloko nini oyo ekomisa ya Gabi motema mabe, toyeko comprendre eloko nini oyo esali boye. Tobanda komona bato baosala bémission baoloba yango ya Gabi azolinga kufa na nzoto ya bato, yango ya Gabi azolinga kufa na banzoto ya bato, yango ya Gabi azolinga sala boye, yango ya Gabi azoluka liwane na maboko ya bato to ndenge nini. Mais lelo toyeko comprendre ke ya Gabi amiyebaki, lelo toyeko comprendre ke ya Gabi amiyebaki, ayebaki ke bapesaki baloba ene makamba liwa amiyebaki, yango akomaka na eka ado mafu nyonso ekoye ye aloba boye mabe, abebisa mitema baninga mabe, alukela baninga ba problème mabe. Eza penza kitoko te, eza kitoko te. En tout cas, merci d'abord na Ansu Luzolo o azwaki vraiment likanisi ya kobengisa mama na biso Gabriel Bolembo TV na nini na ye na spectacle o asalaki. En tout cas, merci beaucoup na Ansu Luzolo. Koto toyoka o balobi visa wana bimaki nango pa Ansu Luzolo te, ezaki nango mamoli vimta bimisaki visa, mais ba mekeka kotia couverti pona Ansu Luzolo. Ata mamoli va bimisa visa, ata Ansu Luzolo bimisaki visa, biso eloko toya nango ezaka to yosenga merci. Biso pene loko toloba ata visa bimaki pa mama Olive, ata visa bimaki pa Ansu Luzolo, o biso to nango na mutema to o biso to nango na mutu ya koya koloba awa ezaka ka koloba kaka merci. Pour lelo soki ya Gabi alingaka kufa à travers bangonde ba memie na poto ya Gabi okufa lisute, lelo soki liwa pene zalaki à travers bango ya Gabi moya kufa lisusu ezate. Do tokumisi nzambe pona yango, to sepeli pona yango, ata boye bolobi, ata boye bofingi, ata boye bosaliso ndeni, biso to sepeli kaka pona yango. Alors toyeba otambola na vie, yeba kotambola koluka makambo na baninga te, yeba kotambola pour que nzamba lola aza na place na yo, pour que nzamba lola aza na côté na yo. Oye komeli ya Gabi, soki ya Gabi lobi akozongela suko finga batu na TV, ye kaka na nzambe na ye. Soki ya Gabi akozongela suko critiquer batu, soki ya Gabi akozongela suko pesa belle vie mutema pasi nde ba mesana, ye kaka na nzambe na ye. Mutu na mutu osala vie na ye, mutu na mutu na nzambe na ye esili. Mutu na mutu osala vie na ye, mutu na nzambe na ye. Lelo nzamba bikisi ye, nzamba bikisi ye po ayebike azana nodon, nzamba azana na posa na ye, yango nzamba bikisi ye. Nzamba yebike posa na ye, posa ya Gabi esili nanu te. Nzamba yebike mission oya tindaki ya Gabi na se ya mokili esili nanu te. Yango bomoni nzamba bikisi ye. Soki nzamba azwi molimo abomi yo, azwi molimo lelo yakisike mission na ona mokili esili. Alors mission na ye ezana nanu, yango nzambe atiki ye. Toyeba kotambola, yeba otambola na baninga, yeba kolinga bandeko na bino, yeba kosala nyonso na baninga, surtout na monda maboke. Monda maboke batebele ba mitema mabe. Lelo tala batebele nde bakomi kolobela likamba koketi sasa. Tala batebele bakomi kolobela likamba bote image na koketi sasa. On dirait bango bayebi vérité koleka koketi, mais bango bayebi vérité koleka koketi te, po koketi ne mtazaka na libala. Koketi yebi libala na ye koleka tout le monde. Lelo bato bazoya bazolo ba mabe na internet ngana otala na oseka po koketi nda yebi vérité. Mutu moko yebi vérité pona libala koketi azate soki ye moko te, mais bato bele bayebi likambo wana te. Bate bele bayebi likambo wana te, yango bazoloba o balingi baloba. Vraiment nzamba za na bino longo, nzamba za na bino longo. Merci beaucoup na bino nyonso o ezali bongo ici Botela TV kande na efisa bino boyebi nga déjà ndenge na zalada o ya bino ici Botela TV bandeko nanga. Partagez lenge émission sur nzamba la paix liboso koti, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nzamba lola ako pambola yo. En tout cas ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer lenga cloche à notification pour que cloche à notification ekosunga yo mbala sima tango tokoya na bémission na biso. Cloche à notification ezana po esunga yo pour que ceux qui totia sur ces émissions ozo la biso notification et ozala malamu mingi. Na loba toujours wana boyebinga, partagez nga na Facebook, partagez nga na WhatsApp, partagez nga na Messenger. Boakela nga lien kuna na ba groupe a famille, oh groupe a famille, boakela nga lien kuna et ozala malamu mingi. Vraiment nga na bino tokutani à la prochaine occasion soki yes azongite. Ndeko nanga telanga j'aime bien, telanga commentaire à bien, bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.